Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons. Bana Nzambe bandeko balandi ya à cause de la foi émission oyo to sala po ya kotatola ki Yesu Masia Christ Nazareth azali bongo na bomoi. Il est vivant Jésus-Christ Nazareth. Lelo toye na espace oyo à cause de la foi ko betela biso lisolo ya un an d'existence ya église oyo centre évangélique de la foi en Christ oyo kambami et pas ya Moussel Nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Un an d'existence, un an ça s'est fait, le lenge tozali koloba. Tobakite totika la simate, tokende kotala ndenge nini bandeko ya CFCP ya CODEF bazo fêter un an d'existence na bango. Une année ça s'est fait. Yango elongo na Bogo Sanderson na bandeko nyonso baza na régie finale lokola DT na biso Shiga Mwamba papa na biso Beloti Kadi tozana ndeko na biso kuna pe na régie finale et sengweza ya biso kasi bokomona déroulement ya fête ya une année ya centre évangélique de la foi en Christ na yike bana ya CODEF bana ya CFC bazolanda ebele tango oyo eza esengo nazalaki wana na caméra na nga pe na micro na ngai totala na tongo tongo to komaki wana bana ya CFC bazobongisa bakiti bazobongisa podium batanda ba instrument mais bazede na atmosphère moko ya fête bazede na esengo une année ça s'est fait CFC tolanda ndenge zaki déjà na tongo tolandi bon tozo matoko baliso na biso. Voilà. Merci beaucoup, Bogo Sanderson, pour Nabilili wana. Je pense que vous moni ndengeni bazeko bongsa. Vous les menacez. Ngakut na bang no abi ah awa fête abana Nzambe elinge beba. Vous les linge e gâcher fête. Gloire à Dieu. Vous les beta qui peut li susute pe bana CODEF bana CFC ba CP la ki sikoyo to Rolanda li susu arrivé ya ba fidèle sikoyo nyonso. Ndenge batonda ki wana na veni tombe bisika église CFC et yanga na numéro 17 na ML de Paris bazeka banda wana bo ndenge zalaki bolanda sko ambiance ozeye ko le kana arrivé à pasteur de la foi arrivé à bana Nzambe bo monde ezeye puis bolanda ndenge cœur de la foi bazai ko kumisa Nzambe à travers le mbozo mona bana Nzambe bazobina na bi babina kande boy tika to kumisa Nzamba ta na loyembo pe na mabina na biso une année ça s'est fait ne bazeye koloba tolanda bilili ya Bogos Anderson.
Hey!
esika nzambe aza eyebanaka tika te nzambe azwa lokumu Jésus-Christ de Nazareth oyo azali le consommateur ya kondima na biso ye foi nde ezalaka nourriture na ye nde aliaka kondima na biso tika te Jésus-Christ de Nazareth azwa na ye lokumu mpo ezalaka bongo pendant ke tozalaki wana bayembi bazalaki ebele mais parmi les invités avant que l'homme de Dieu amata le pasteur de la foi l'homme de la foi amata frère Moïse Matuta abetaki le frère Mayala abetaki frère Moïse Matuta lobi soki nzambe ndimi nga pe na ndimi toki nzambe boy nga pe na boy bo frère Mayala ayaki koningisa bongo tobini elongo pe na pasteur Benz kasi moya kotiela bino intégralité nyonso eza te tokotiaka extrait bomona ambiance ndenge ezalaki wana une année ça s'est fait un an kaka ya CFC nga namoni lokola 20 ans lokola 50 ans tolanda bayembi na nkolo ndenge babetaki bongo tozonga tokoya kokuba na motei l'homme de Dieu le pasteur de la foi suivons d'abord cette ambiance et tozongi tokoba liso na biso. Est-ce que tu as un monté ma salaire?
Amen. Voilà. Bomoi ndenge bana nzambe bazobina nzambe azalaki na biso balobi mwa mayele alobaka lokola tata na ye mwa mayele asalaka ndenge nzambe alingi ndenge nzambe alobi yango bomoni bana CFC bazosala kaka lolenge oyo nzambe alobi bakotosa kaka bakokumisa nzambe à travers sa parole liloba na nkolo babi liloba na nkolo ezokangola liloba na nkolo ezobikisa liloba na nkolo ezopambola liloba na nkolo ebimaki na à travers son serviteur son esclave ndenge na bengaka ye le pasteur de la foi ateyaki alesi bana nzambe liloba na nkolo oyo ekangolaki kasi ya motuya oyo eza na mission primordiale ya église koyambisa bato Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur oyo pasteur de la foi asalaki mokolo wana Jésus Christ à travers l'homme de Dieu le pasteur de la foi fidèle belé yambi Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et leur Sauveur. Oh, je pense que fête de Jésus qui na lola mokolo ango nenge biso tozali ko fêter ana CFC na Codef nenge pe na lola fête ezalaki pambate déjà plus de mutu moko abongolaki mutema ayambaki Jésus Christ lokola mokonzi pe mobikisi na ye to landa nenge pasteur moi kotia mateya nyonso ezali to landa kaka juste nenge azoyambisa bato Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur bongo tokozonga tokoba na lisolo na biso tolandi. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, face à la partage ya Moïna. Mande wazana suka kuna kota makadam, alléluia. Nazomona bino na suka, alléluia. Bien-aimé, il y a motoko ta le nzambe pour nos attentes militaires. Nalingaki nazala reconnaissant na nzambe tata oyo wapi akoki kotambola na biso depuis le 6 novembre po tozalaki na ML de Paris na se ya ordre ya mon père spirituel que j'aime bien, un père spirituel digne d'un papa révérend de Bota Miguel Yessi esika za nzambe alola mona ye 21 ans sous ses pieds, c'est pas une chose facile. Depuis 1995 que j'ai été converti sous le pied de mon père spirituel révérend de Bota Miguel Yessi. Quand le moment est venu, bien aimé, toyoka batusala église nzambe sa tomboli yo, mais lokwa toyokaki nzambe te tosalaki yango te. Mais quand le moment est venu, j'ai dit à mon Dieu, pour nayeba que yo motindi nga papa na nga molimo andima po aloba naza chasseur ngai nakenda koloba milimo mpona mema na église na biso le bon samaritain. Nayebisi nzambe po papa na nga soki andimi nde nayebi eza yo. Et quand j'ai parlé à mon papa, alors ben ngai loba moko nsima koyoki alobi fukama nasambela mpona allez-y. Et quand on a commencé de on a connu tant de choses. Quand tu vas le dire, on sala 3 mois, on fout à salité, selon les batubalobi, le bisalo, on fout à tête, tout et tout. Je dis à mon Dieu, j'ai pris tous mes moyens. J'ai pris l'argent, n'importe quoi, l'instrument. J'ai commencé à faire tout ce qu'on peut faire pour la gloire des dieux. Mais bref, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, soyez côté de l'église pour ici 1 an. N'enseigne-moi accompagner à toi adorer ces dieux-là. N'enseigne-moi présent et au soumana. Donc, vous m'avez l'ensemble. Il y a eu des moments difficiles, même quand on a commis un niveau à papa. J'ai entendu parler de ceci, cela. Vous avez la maille dans mise. Pour la oba, je dis Seigneur, si on a échoué. Mais si on a échoué, on va sauver. On a sacrifice. Voilà les résultats. Selon Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20.
447 personnes converties et basé baptême par immersion. Nous sommes dans la mission. C'est ça la mission primordiale de l'église. Mukolo handicapé telemaka mukolo avec la mona kanalo la fête ça la marate. Même mukolo mutumoko bongo la mutema de mukolo fête ça la maralola. 447 personnes dira une année babongo limité ma lesbienne ba PD ba prostituée ba kuluna. Ils sont avec nous dans le service. Que Saint Jésus de Nazareth. Alors, si tu peux m'aider, bien-aimé, pour quelques temps, nous allons merci pour un an. Nous sommes très reconnaissants. Mon conseil, moi, bateau. Et ça, comme mon banque, ça commence à Nazareth. Merci. Merci, bien-aimé. Salam, mon banque, nous sommes les réseaux. Yaka, mon banque, yaya. Tonito Sambela, salam, mon banque. Alléluia. Voilà la mission primordiale de l'église. Allez faire de toutes les nations des disciples. Alors, il faut que ton église a miné les habits pour pas te faire. Mais monsieur Zali va toi comme la mité. Ma quoi sert d'avoir une belle église bien construite. Mais va toi comme la mité matin. Merci Jésus. Merci le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien. Les collègues qui bossent font le mabo. Les causes de la salamamba pour atteindre au sambote. Bien mais cause à 17 ans na simozo sambela. Oro bagana Seigneur kolonga na yambayo. Il n'a même pas été à l'histoire de Bomoïna. Si dans un aïe, on va dire dans le siècle présent, on a senti, puis dans le siècle à venir, la vie éternelle. En attendant la vie éternelle, on a une vie ressentie pour la scène à Moïpol. On a semblé à sa montée. Dans des quoi l'équipe sort, s'il vous plaît, dans des quoi des as, dans des quoi départements, et suivi des âmes du Seigneur, aux éléments manqués. Il y a un fondement de Bosso, aux amis de Rosa de Bosso. On a un sambo de Rosa de Bosso. Tobenga ngobonganga na nzambe biso nyonso touta boye ya toyamba Yesu Masia boye l'église na yamba Yesu Masia bona le bon samaritain na sa papa encore makola papa na ngado kuta Miguel ici. J'ai mon père, un père digne de son nom. Toma pambola. La nana le sambo. De kozali boso lo bango makasi lo bango kolo Yesu Masia Nazareth. Na tamusi bongo inanga moko. Kasi na zuli tombate. Yango na zonge paina na sengo limbisanga na mabe nyonso na sala na ona yebi na ona zoyeba te na sengo limbisanga. Bible lobi soki olimbisi lisumu o efasaka yango efase masumu na ngai. Bible zoloba na nga oza na porte ya motema na nga oza kobeta soki na fongoli okokota okofanda kati na nga okolia na ngelongo kolo Yesu Masia Nazareth na fongoli motema na nga na ndimi koyamba yo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai kobanda lelo natambwisama ngai moko te naboyi vya masumu naboyi vya milangwa naboyi vya kindumba naboyi vya lokuta yango na yambi yo tambusa bomoi na nga kino suka bomoi na nga to kino kozonga na yo fanda kimia. Seigneur merci tala mission yango avant matolobi aller faire de toutes les nations des disciples olobi te aller faire des églises ezalaka na bato ebele batonda te olobi bayamba yo bakoma bayekoli. C'est pas important d'avoir une grande église où bato bazé belé mais bongo la mitema te. Ils ont préparé le peuple pour en faire. Mais Seigneur regarde, nous sommes dans la mission. Mande ko ba bio comme cosmovix. Je rencontre la vie là-bas. Ba misusu bazaka ba lemba ko sambela ba ko ba rétrograde. Tata ba ndimi ko zonga na sama colonel. Zala na bango elongo. Fortifier bango. Ceux qui va putana ba sala mabe ko lo tile lo ko zana ba sali partout. O ba zo tika na ko banga yo. Tika orienté bango selon ta propre volonté. Na komba Yesu Masia Nazareth. Neko zali boso olobi amen. Ndenge makomi ezoloba biso sika mibale misato basanga na kombo na ye kolo Yesu aza wana tomonaki manifestation ya Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu
oyo ezali kosignale ke yesu azali kati na biso nzambe azosala kati na biso fete ezalaki vraiment à 100% bana nzambe bakumisi nzambe cependant nolinga tolanda nanu quelques interviews nasalaki basali na nzambe bakambi ya CFC balobaki tolanda nanu bainterview tosalaki bon tozonga tokoba lisolo na biso. Bonjour. Joyeux anniversaire. Ah, merci pareillement. Une année, ça s'est fait pendant une année lecture ni osali. Pendant une année lecture na go sala bon na utala kende nzamba salima menene comme on a église il y a une année avec sur 400 membres baptisés. Des lectures na go sala nde yangwana. Et puis utala ke batu ebele bazo ya pe bazo bika na katetonga. Nde ya onde na zo tombola monene nzambe we. Merci papa Rabbi Nzamba Pambola. Merci beaucoup. Et pendant une année à Centre évangélique de la foi en Christ, lecture yosali pour yopoza parmi batei ya yambo bateya na première semaine ya CFC. Merci beaucoup. Eloko malamu eza ba amo baza sauvé, o baza gagné na Christ. Na msala pasteur de la foi sala Nzamba Pambolé parce que pasteur de la foi c'est un évangéliste par vocation, pasteur par fonction. Un évangéliste c'est quelqu'un qui na ko évangéliser et évangéliser qui to moni bat baza sauvé puis bat biki le boko nzambe ba bateme pesa mebele. En tout cas pour moi dans na tondi nzambe na oyo nzamba seli pasteur. Maman Rosie pendant une année beaucoup de makambo ebele ba difficulté ebele lecture no sali pendant une année. Bon musala ensemble eza vraiment passé et kokani na misala nyonso tout donc na kati elangango dira toute une année tokutani na ba difficulté moko o esengaki vraiment lelo toyebisa nzambe merci parce que ba o ya kofinga ba fingaki ba o ba kotonga ba tongaki ba o ba limitaki pe biso balobi ke non 3 mois 1 mois bazobosa na ke chiffre 3 eza chiffre ya résurrection donc na 3e jour Jésus-Christ de Nazareth nde asekwaki na nkunda alors 3 wana yangwana esali ke to bima lelo. Pasteur Rabbi, bonjour et bonne fête. Bonjour mon frère Rabbi Mavinga, merci. Une année ça s'est fait, une année à CFC et lecture ni osali pendant une année. Lecture tout ça est que Nzambe ya lola Jésus-Christ de Nazareth a autant mona musa évangéliste Jean-Paul Martin de la foi. Comme on a une année na laps il y a une année qu'on réalisé ba makamba boy. Ezaka Yesu Masia Nazareth takosa makamba boy. Sans y je crois que eza vraiment passe. Donc c'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut réaliser toutes ces choses. Bonjour papa, bonne fête. Merci pareillement. Vous avez tel solo il y a une année pendant une année et lecture ni yosel na une année. Lecture na sali na une année. Nzamba sali oyo sengelaki asala pona lokumu na ye oyo même biso moko tokoki koloba ke ezolekela biso mais du fait que Nzamba Nzambe asalaka toujours ezaka toujours au-delà ya makanisi na biso donc voilà esengo tozana ngopona mokola lelo yango wana. Et bien voilà, nous avons un pasteur Toko. Il est venu franchement de l'Angola kaka pour une activité. Pasteur, impression par rapport à l'événement. En tout cas, impression est vraiment un sengo. Zamba Zalokumu parce que une année, église de commune en croissance à niveau boye. Est-ce que vous avez causé la macamba? Bon, tant que tu as la Bible, ne bandeli abaye kole zalaki boye. Tout le monde a ça kokamwate puisque ça miracle ensemble. Yamane zali kamuka to rendre grâce na reconnaissance en tout cas ça va sur le coup. Voilà, tika tenzamba zo lokumu pour un espace à cause de la foi, à cause de la foi. Na kondi makaka tous un espace au penzamba zo sala à cause de la foi, muto abiki à cause de la foi, muto tatoli monene nzambe. Na yango tango oto comme na suka ya espace na émission na biso à cause de la foi na tika na pesa biso ba programme semaine prochaine Bogolanda prédication intégralité à prédication ya pasteur la fois où ça même qu'on l'a fait je pense que eko bongo la sous mitema bato ebele so moko kaka yambi Yesu Christ lokwa moko spe mobix na ye fête na lola église CFC eza bongo na avenue Tombe numéro 17 na commune ya Njili na quartier 7
soki okomi na Sainte-Thérèse otuni kaka parquet eza wapi na parquet omona immeuble mo eza sirop okoti kaka avenue wana opusani otuni ML de Paris, salle de fête ML de Paris nde esika bana CFC bayanganaka chaque lundi na 6h prière eza wana bazobenga ngo CPP prière à puissance bongo na 16h prière lisusu ya makasi po bandeko basaka jeune chaque lundi et puis chaque mercredi prière ya CODEF combat et délivrance des familles yo lingi famille na yo kangolama yo lingi famille na yo ezwa lobiko bonde la poêle botana yaka awana ML de Paris ma prière à CODEF chaque mercredi prière bandaka 8h 7h30 kasi bandeko bayaka na bango 4h30 5h pona okanga déjà place pour bato bazaka ba iketi libanda pona ko bonde la koluka délivrance ya ba famille na biso elongo na pasteur de la foi chaque mercredi chaque dimanche na 9h kino 12h na salle de fête ML de Paris en avenue Tombe ba fidèle ya CFCP to yanga na kawana pour ko rendre grâce à Dieu ko adorer Nzambe tika Nzambe ya pasteur de la foi apambola biso apambola Bogo Sanderson azana bilil apambola DT na biso ya couleur télévision Shiga Mwamba apambola direction Mbimba couleur télévision apambola bala nyonso ya CFC wana tokutani bala sima numéro ya sika landa biso lelo et puis lobby vendredi na 7h40 déjà Olanda rediffusion na biso Nzambe apambola à cause de la foi tokutani bala sima point numéro ya sika. Joyeux anniversaire. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse